Ya 7e bagarre nini yango na mwana Teresa. Likambu ya lolemo mungu eboti ba problemi. Maloba na nganga tozozwa liste po ezo continuer bakobimebele. Ngai kobimisa makambo kilele lisusu. Ya 7e bagarre ye lisusu mabe to ebite ya 7e bagarre balobi bafungoli yesinga atomboki likambo ya kilesibienne eko take mbala moko mwana ya mama Teresa abimisi na mpoisa que non un bon lait l'étouffé. Siko nayebi ke 7e bagarre atika nini papa. 27e bagarre. Voilà. 27e bagarre. Nayebi ke Yesu abi a pointé pena mutu. C'est venez à vérifier pour yaza ba momie belé. So za na bateau ba sakani na ba sa théâtre. 27e bagarre par la 4. J'assume que mon intérêt à lesbienne. J'assume. Tu sais pourquoi j'assume? N'assumer mais babala était na lesbienne. Mais 7e bagarre a balaka na lesbienne. Afanda kanda kumoko na mama wa botelier moi si. Donc yaza na lesbienne spirituelle. Yago la raison pour yago la loba qui que non. Ya 7e bagarre a bala moninga ne moi sa chai na ndako. Non, peut c'est raison de nini. Non na makambo na te. Tala ya Teresa tika ko tanga ni kombo 7e bagarre. Obi? Ya Teresa tika ko tanga ni kombo 7e bagarre. Mais il faut comprendre que il y a 7e bagarre dans Azana, il y a Zara pas bela. 7e bagarre azape no komo botega a regarder ba aussi. Après mutu mo botiki ya ko garder makambo ba tutu ba de silence. O mene zo bo mabata théâtre. Et les zo bo maba comédien. Eza hypocrisie. Prophète Tomboline maboko. C'est comme système à défi moro boye mutu fo ala kisagara ke non fonga pena kinena zongo. Bo ba voyager pour na défi. Ba voyager pour na défi. Et belé lelo tozana bango ba sala pe ba kombo belé mais eza likambo po ba kenda. Banango basala kombo bazana promo OK. Vous avez besoin prophète ya bandotanga ba kombo. Wana ngulu ba mato. Na tengi na kombo te. Mais ye moko amibimisi kombo. Oya gabe kenda poto. Mais za problème ni on est gabi. Ngana yoso. Comédien nyonso oba kenda poto pona kovanda. Oteka ba boma carrière. Aya. Aya. Vena biso Janifa yo ba lobela Jesus. Bino moko bozo mona bozo tala makambwe. Balobi bino moko bozo mona pe bozo yoka makambu. Kishasa makambu. Nini lisusu cette fois-ci prophète? Ya 7e bagarre nini yango na mwana Teresa. Na lobaki yango déjà na mikolo mileki ete ba prophétie ko bima mingi. Pa ya Teresa pour la sortie médiatique à salaki. Likambu ya lolemo mungu eboti ba problemi. Maloba na nganga tozozwa liste po ezo continuer bakobimebele. Nani atumboli nani penda na luki makambo. Muta tumboli te mutu ye moka ye komi bimisa na écran po ba blog nyonso eboma maki ebi. Ebima! Merci beaucoup maman Dima, maman Yafina. Béton, merci beaucoup maman sociale. Toujours tozokumbela idéologie bisote bango moko. Baluka ki makambo biso pe tokoyaka na ba kitso yo, lolenge to mesana ki ne l'esprit des prophètes. Pembe na awa biso. Toujours. Déjà bondimi bo chatende pona nini. Mon vieux Honoré Mwanza passeport rouge, j'avais un petit nae. Je merci pour nous aider toujours au continuer ko beta. Nazoleka nazozonga na ngapo benemi bazali susute bejutia ba sela. Mon vieux beta ki nzete na katisa ki pepele. Yangane ko George Shimba. Olobi nini na ngambu na yo? De Christ matondo mingi Nzambe apambola yo pozo kusela mingi. Voilà. Pona masakoli tango iso to ya kaliboso ya itando
koyebisana bayike ete makambo ezotambola lolenge boye tosenge na posa etambola lolenge oyo biso tolingeli. Voilà. Donc napesi mbote na baye nyonso balingaka ngai wana kobosana te mpe napesa mbote bongo epai ya Blaise Kaba nazongisi bongo lisusu bambote mingi epai ya Galvani Ndongala mpe na bakisi bambote epai Héritier Ndombele na bakisi lisusu bambote epai Héritier Ndombele fils ya papa mpe na bakisi lisusu bongo na Magistère epai ya venanga Albert Mavungu yaja mosali bakiti na Angleterre donc na Magistère wana donc Albert Mavungu bambote belé en tout cas merci na nyonso zosala mpona kosunga biso tokenda na makambo nika tokenda ngo boye voilà yanga ndeko George Shimba balobi affaire ya kilele lolemo mungwa eza koyina na ndenge baartiste na biso ba comédien omoni te que cette fois-ci nana ngai kobimisa makambo ya kilele lisusu ya 7e bagari ye lisusu mabe toyebi te ya 7e bagari balobi bafongoli ye singa atomboki likambo ya kilesibien na ye kotake mbala moko mwana ya mama Teresa abimisi na mpwasa que non un bon lait l'étouffé siko nayebi ke 7e bagari atika nini papa donc 27e bagarre. Voilà. 27e bagarre. Nabi ke yeso abi a pointé pena mutu. C'est venez à véripo. Yaza ya mamomie belé. Kasi. Tika boy. Ye moi na ba momie belé. Donc ces abna na bateau ba sakani na ba sa théâtre. 27e bagarre par la 4. Donc il sera de bongo. C'est que ça pena véri, c'est que moi na maman Teresa pas exemple dans la gêne de tia bongo. Mais il a fait faute. C'est qu'on peut si nekona biso yago la raison pour yago la loba qui que non. Ya 7e bagarre abala moninga ne moi sa China ndako. Non, peut c'est raison de nini. Ngana ina makambo na te. Kasi yo utelo ba ke non. Ce que ça na ba o ba sakana pena na basi ateya. Kasi te ko sakana sa 7e bagarre za pena mutali boso. Ko sakana na sens que ya robima bima na ba fit. Mais oya ya niveau libala ndina ebite. Azape na moyo achana pale. Abia ya 7e acha momi na palin. Ya 7e version ni na zote mais Nana soko ba comédie baza misi ba kozonga sur le scénario la parole toujours ba dire. Est-ce que tu vas dire que la libre muto tondo calculer TFDV 7e bagarre au misa. Papa, kotala mwana batu ki ozana rando na mama. Est-ce faut koti sape mwana na makambo. Ya on a biso na bitumba ya basi to bitumba mibali. Na biswana ya basi d'abord. Tuchimo ona na ranjaki. Ndengine nzamba kila ba voilà. Na biswana ya basi so muninga koti nsubi voilà o ba koti sebi akoluka aluka certain jeu mo ba teza ngo ya lokuta voilà pourquoi appeler ça la ndeti maja azo mo équilibre et ça normal mais kota la ya Teresa tika kotanga ni kombo 7e bagarre obi ya Teresa tika kotanga ni kombo 7e mais il faut comprendre que so ya 7e bagarre ndera zana ya zara pa bela azana bela c'est que ya 7e bagarre za mbwa ya bela siko muto te azambwa ya bela te kasi to solo la pembe ya awa l'esprit de prophète sur côté ya kana pembe ko permettre ngana pesa na no Belgique kandi mbote siga zali ya sila bisalu elumbe bisete bango moko nzoto na nzoto bazocha abakuko nabie yo nengo opesi sila bisalu Beckham bomba scène mbote boy elumbe alokomi pe mbwana e ngana pesa mbote ngana eko takete ngana pesa mbote ko takena ko pesa mbote ya des choses différentes bona lo ndeti yo o intervenir trop so ko Beckham kwa bisonga na solo mambo ya sila yeko so yo mbote na yo depo bandaki to bandi analyse boy depuis to bandi analyse boy o tsalo pesa si la bisalo mbote te ngaka tano bina pesa na no Belgique kandi mbote allez yo oyo mbote ya bisa bakuku oye papa na tuna famille bota oye Mzambe za famille bota tu mangoti opesi les abakuki opesi les abakuki babone na ngai babone na pesa pe
famille libota mbote kasi na yango mpe naloba mingi okuzalaka no mpona apesa mpe badouceur mbote oyo badouceur babanani ya 7e bagarre azalaka mbwa ya bela to vrai ou faux te aza mwana ye te bongo abimi ayekotake ya teresa mpona nini ya teresa mpe ndenge abimaki wana aza mbwa ya sila bisali ya teresa ayeki mpona kimbwaki ya teresa ayeki kobeta masasi direct parce ezalaki farafara na ebela siko mpona nini bongo ya 7e akoti makambo wana mpona mutatindaki ya 7e akoti makambo wana mpona nini akota te ndenge nini mpo bapropo oyo teresa ata apart non kotata 7e bagarre te omoni ndenge tozalaka boye ntango toza devant situation moko boye moto azalaka na réaction na ye eza na motu mosusu ayoki na ye kaka me agarde ka frio eza motu mosusu akobenga ye mpe na telefone abi ate yo okelama boye nde na sepeli te oza comprendre siko ata na famille motu na motu aza na ndenge aréagisa devant situation siko mpo c'est un bagarre aza mpe noko mo boteka akogarde osika ape mutu mo boteki akogarde makambo batutu bafandi silence omene ezoboma batateatre elo ezoboma bacomédien eza hypocrisie prophète tomboli ne maboko surtout bato baza mingi pa baza mopanzi ndeti ya bela la majorité baza bahypocrite na niveau faux ekoza peke basepeli na bango mpe te nga nango yango oyo abimisa asepe te suki bongo yo moni te na matanga ya mama mingi ayesake molimo ne mpe mana kimia toza na kati ya groupe ya whatsapp eza na bandeko mosusu baintervenir na ndenge mabe na groupe baosepela na bango te ngaka ata na répondre mabe ekoti alo bato mosusu baobenga nga na pv bato nyonso to banda obenga nga na pv toza na mpe na groupe me bozokoko korépondre bango te mpo na nini hypocrisie oyo ezalaka mpa bacomédien yango wana sikoyo epa bela baza sikoyo ndeti ebele sikoyo sete bagarre sikoyo nature akoki osupporte te tandis ke ayebi mpe mwa vie ya teresa ayebi mpe mwa vie ya libota ya teresa yango moni batouchaka côté le plus pété-pété. Batouchaka le côté le plus pété-pété. Il on dit il faut toucher le côté le plus pété-pété. On a notre éviter. Au moins est-ce que ça lui passe? Et ça lui passe. Flèche aller dans accompagner la flèche retour. Hein? Voilà. Quand tu fais ça à quelqu'un, Moussa Pezo Sanyezo il a eu monté. C'est ça? Oh Teresa Salaki. Moi ce que comme retour nango yango na. Ole va toucher les fantômes. Bunda biso na biso mais to kotisi bana na kati. Ah bon? Kasi senga ki photo bunda biso na biso tia bitumba biso na biso mwana za artiste mwana za acteur tia skoto bunda biso na biso oyebi ke so kuti mama bino awa bunda na mama mususu okotela mama bino aseke ya bela za mama nanyo te na pese exemple na so kende peka na exemple na ote papa dozo so la pembe to kende na ngone esprit prophète te papa yo na lobi boy voilà soko kuti pela mama bino bunda na mama mo voilà oyebi okotela mère no c'est que ya 7e bagarre akutaki mama nebela ba obunda yango akoteli mama nebela sikoyo mama pe ya mama pe ya Teresa voilà y'importe ezaki keno toyeba y'importe ezaki toyeba papa totala caméra liboso na biso bandeko mingi bandeko mingi bakondane réaction makasi oyo ya 7e bagarre asalaki par rapport ya mwana ya Dadi Kitambala balobi agisaki mabe etant que papa il fallait pas agir bongo. Ce que tu vas condamner, c'est un bagarre par rapport à nous. Sortie médiatique, il y a une réaction à moi, Dadi Kitambala par rapport à Bela. Ndenge ya 7e abimaki hypocrisie. Comme si que non, ye bikamunyo surtout ba oya na kombo ya Bela, ya 7e azoya ko réagir. Si qu'on a lobby ata le yo moko. Papa to so la pembe. Ata yo moté, problème c'est pe sakana de. Et ça pe sakana nini tozo solo la o sa pembe. Yo kanisi pena yo sepela. Oyo ka kenga ba ofinga nga. Papa bazofinga wana za mwana te oza ta collègue te tozo solo la to bakisa mai te na place mai ezate to solo la place mai ezali to tie mai place mafuta ezali to tie mafuta siko ko kipe kozala na ba comédien mosusu bazaka pe pona Bela te voilà bazaka pe côté ya les abakuki te mais bana courage te ya ko sala mwana ko rectifier mwana sali ko sala reproche na TV bongo ni c'était bagarre asalaki bien to salima bien asalé bien
selon yo bato condamné te surtout que bato condamné ezaka mingi les abakuki likambo ngo nini papa bazo condamné ye kaka ça dit le corps bako mona le rwanda ti azo cha mutu azo cha mutu na mamba bela pour se attaquer Belleville ya cha mutu ayo net ko défendre net ko loba mais normalement ya piro ndenga ko défendre ndenga ko loba mo paza mutabako piro no masa za inetre tina tuni question azayi pour te azayi contre kasi ndenge ka ba propos tena ki SFP za ki mutabako atena ba propos po yo tango loba keno bato yo défendre mo zaka babako yo na zolo bati dans le sens que no bato abakuku mbote na bino bisikanya sote zo mi bino ya biso toujours condamné c'est que bato ba condamné za les abakuki tomoni ya Léa na Paris to beta rappel le soleil ya ba douceur ba douceur pe bazalite ya ba dinana la douce ba douceur bazali ba fani ya dinana la douce ba binga ba douceur bazali metoza na denzo komoro o ba plika na makambo nyonso tu ah merci pour oui mba liboso ondima ke Nenzoko bazara wana mbali muso ngana solo la pembe ngana prophète ya zaka beta kanzoko yo kotola ko nzoko moko meto bi so tu nenzoko banana papa nenzoko banana na monde ya lelo na théâtre na biso ba congolais na kilelo quand to mona ya sila bisalu to mona Belleville Kandi to boya moke papa aussi ça komba sila ya bela aussi sangote mais yo continue te otile ngamo na loba ngata na loba ya sila bisalu na lobi mo ngamo sili saka Belleville Kandi mais non oui que mona ndeba zaka bande bona sindi le cœur ta ba couleur na bango ba bilongi na bango donc yo mona bazande tsamo ba tere banini quoi et là na sepelika pour comment porte-parole à Bella merci beaucoup na comprendre que non na zana porte-parole à Bella to solo la ni par rapport à nyonso to ngai ko par rapport ya Léa azana Paris et ça logique obi poto ça sous ndenge za yini ba ça sous passe ndenge za inventaire voilà na mito poto bon comme non peu normal vous comprendre kala za ba poto faut dépenser ba $10,000 ba $9,000 pour zango voilà pour bateka ba lopangu etena lopangu pour faire voyager batou zomona mais ce que les loyo pour te comment faciliter et puis déjà visa et comme on a moi bah faciliter belé c'est normal ça fait du bien ça fait plaisir aujourd'hui tout le monde a pas comédien sur comment faciliter ta peut-être il y a OK des pena qui peut poto azongi et ça la peut bien ça au monde en pour les Nigériens pendant ça maman depuis kala voilà mais on doit ça rappeler congolais les loyo malgré Zumwata mais c'est bon au moins t'es comme système à défi mo boye mutamtu fo ala kisagala kenon funga pena kinena zongo bo ba voyager pour na défi ba voyager pour na défi et belé le tout ça na bango ba sala pe ba kombo belé mais ça dit kambo po ba kenda banango ba sala kombo ba na promo OK vous avez besoin prophète ba ndotanga ba kombo wana ngulu ba ma top na tangi na kombo te mais ye moko amibimisi kombo boya gabe kenda poto mais ça problème ni on est gabi ngana yoso on ko na yote problème ni gabi ya dis non la logique bato basali kombo ba ke poto te so ba ke poto te eza na dévolé na volé mususu eza manque organisation na volé mususu pe rozala selon vision ya mutu voilà voilà ça comprendre voilà au moni biso to calculer ko kende ko immigrer ka pona passe si mutu ba peuple nomade na histoire tanga que dans la vie de l'homme il y a plusieurs aspects dans la vie de l'homme dans la religion société agriculture la vie de chaque jour ça dit l'aspect le plus important de la vie de l'homme c'est la vie de chaque jour si si tu okenda rotambola oza que le comment Congola comme partout les habitants sont que na koluka esika wapi au vivre bien chaque jour aux hommes si parce que ceux qui pesent qui paieront bon par rapport il y a ma condition de vie donc on doit se retrouver na bangola te si vous comprendre voilà c'est à dire ils ont vision ya monter dis-moi quelqu'un qui gagne déjà à petit peu calcul na fin ya mois à gagner en temps sur 3,000 $2,000 $2,500 n'est-ce pas que ça salaire il y a au bas de sous bazar na poto bazwa na mois voilà
parce que amona ke poto ke kosala ni nini voilà parce que ba poto o ba commandé au moke de siko eza susu ba poto te ya ndenge zaki ya baluku mona ke no mutake poto voilà eza siko ba poto mo boya ke no futa ka nyongo ya misu mama kalunga beti on combien de fois eza na futa nyongo misu ça dit poto to na mona extraordinaire bon et gros tu sape mutu te gros ba pe défiter les autres dépendent de la vision à Kadaon. Si tu gagnes bien là où tu es, à quoi sert bon? Ok, quand tu as libre de copo, bah comme ça on dit tu peux moi trop. Puis bah toi qui est dans mon on tu vas dans des mille là. Oh. Donc il faut kende. Au petit tout, oui au zonga, c'est bon. Bah comme des nions so bah kenda poto pour na revendre. Oui tu as bah bon ma carrière. Aya. Hein? Aya. Viens na biso Janifa yo ba lobela sous. Va po. Eh. Au bon mi carrière. Duche. Yé. Ansi. Duche kapanga gout na mona azongi. Duche za kini. Azongi a tourner, voilà. C'est ça. Bon ansi. Eh yekuda kunda ndeni. Mais aza courageux quand même. Ansi dozo aza courageux parce que asa la net mo bablo ne mo imu na yona banini yekutupe. La richesse. Mamude si là. Oh. Da tozo na da o calculer sur la richesse. Papa mami zolo bako. Eh. Vous comprenez nada na la richesse ici. Il y a pas match. Il y a pas match ndeni na ndengeni. La richesse à la richesse. Nada pose à la fois à copine la richesse. Oh, c'est vrai. Nada pose à la nada et c'est un qui la richesse à zala. Te. Ozo boya ngopona nini? Te. Obi ke kutu ntako ngobi masili ana liboso pena bango tengeza Christian Shoga. A jouer na pièce moko boye mais a négliger na ende. Shoga ndo sala rôle wana bien. Koleka la richesse nda sala. Te zaka ke la richesse le bien wana sala bien. La richesse na temps na ye. Ezake e bete zwimba moko pe ke nzama mlinga bimisela bato. Papa kotala mama top lelo akomi mama gola. Ne pas nous le ndeni. Siko exemple yo zikaka ya mama top ko mama gola. Mama moyinde pas za mama gola. Ano tango tala ba gauloise va se délai na théâtre na ko sorter. Oh, moi je te dis so mama top na mama oyo pe na na mama na mo pas za gauloise. Wana les quoi za petit afal. Wale kafali. Yo na zolubati. Azana gauloise mais azasko yo. Ale kafali. Wana ya koluka odembe la soupe la deuxième tour ya. Bona minute oyo yeba ke no ma dembe seza makasia. Oyo bi ke no chef regola. Bon na logique la mo mulongo. Na logique ba golo ba leka ba on est belé hein. C'est quand on a ba golo ba il y a moi déjà le roté to la savanta est belé. Et pour faire que non ba c'est belé. Ah oui hein. Donc Mama Top alingana artiste. Voilà. Wana nous. Botika ba bla 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 interprétation ma bé pour dire maman biembela pona poto ba miso pene non eh na le bio. Hein? Na le bio. Ta ba benga mais ya ba golo. Alingana on dit faire effort. Voilà. Ça se dit ça be fort na européen à OK na pe poto. Si si. Donc c'est juste ça ba calculer ça la pe bien. Yo vi voyage yo mon voyage ba ok même. Il y a différent. Et c'est bon même ce qu'on a compte ya boulot banine. Obi ke salo bien. Ici peut me na compte boulot. Obi? Ici peut me na compte boulot. Ah ici il peut c'est sûr même na compte invitation puis petit ça peut ba fan de la la question na ngeza ba me na compte boulot. Ah na biso fali kutu ba mission ba sala ta vocalité. Bon XL grand ça dit na podium voilà. Nada, pardon badi. Tata. Du cap la merveille. Wana Mobutu. Yata vocal aux oités. Top c'est ça qui va me ça la épira bien. Voilà, merci beaucoup Soki ba maman top pas ya gola et ça la biso bien pour te l'équipe on donne belé mais dit que non liste pe vous allez belé pour faire gola dans la batu fort bina. Un mot par rapport à analyse de sali message particulier na batu na. Merci na batu so balinga Georges Chimba, merci bongo na Galvani Ndongala hein. Na pesimbote lisusu na Boss Modogo Visor na pesimbote bongo epa ya Robi Visor Aigle mambote na yo na pesimbote lisusu epa ya patuki ya Malumière de Lemba fils Ekala député Ambrose Obaka grand frère propre venanga Ambrose Obaka
toujours congolaise, na pesi mbote sous pas venanga Fijo Visor. Hein, grand frère Fijo Visor, na pesi mbote et pas ya dona mi clair Kuzituka, couleur marakana. Pesi sous mbote bongona et pas ya Kamba Lobo. Hein? Kamba Lobo na pesi mbote sikozali, na pesi mbote lisusu ya mingi et pas grand terre nanga na nono le moto marakana pa kekebe. Et puis l'artiste Volcan Matabela. Pesi mbote pena esikazali Arnaud Pakekebe. Toujours marakana toujours la pesi wangonyo so mbote malewa na ninga palanka ezaka na yebela. Donc yebela kalate na waya wana ne olia blura kati ningi za kaka. Donc yebela très fort na pesi mbote sikozali et puis na recommander ba tout ba na rodame kune pa yebela na palanka. Kuna balamba biloko tout wana banyama zamba na ebité quoi. Yebela très fort. La pesi mbote lisusu bongo et pas DJ Billy célèbre na Rouaga na staff na biso pas Junior Boula. Boss Junior Boula et mon mbote. Donc na linga rabino mingi on est toujours ensemble et puis le boss Simplice Malonga. Ah boss Simplice Malonga. La pesi mbote sikozali na Ben Joso Mambimbi. Le boss Ben Joso Mimi. On est voilà. Toujours ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Yangandeko Georges Chimba. Merci beaucoup, Nassima Caméra Cross. Aboulozo Sala et Sala Bisso bien. Merci beaucoup à Mama Dima, Mama Riafina, Béton à Béton. Un grand merci à mon vieux Honoré, moi, ça passait pas au rouge. Bisso Toza toujours, oui. Trop coco de la idéologie. Analyse Nevani A.